Coucou à tous, aujourd'hui nazo memabino na quartier nanga ici na vandaka donc place na vandaka eza musika te na place oyo nazo kotambola na mutuka na baninga nanga donc na préféraki na filmer nanga na lakisa bino place na vandaka ndenge ezali normalement na vandaka na Connecticut et puis na Connecticut oza ba ville ebele. Ah, babenga yango neti ba town eza neti je pense pas commune peut-être mais toza na ba place msusu bomona ba immeuble wana eza esika oyo eza neti na ville normalement na centre ville na ville nyonso eza na mwa centre ville nango mona étage eza na débit ba immeuble et puis msusu bomona ka bandako normalement na ville oyo tozotambola eza ville à South Windsor eza parmi ba ville oyo na place oyo so bomoni bandako ebele eza kaka bandako mais misusu bozomona yango peut-être na misika mais eza minene makasi ya babenga yango lokwa ba château et puis bandako na normalement na quartier oyo eza aussi cher et puis misusu ekokoma ba millions misusu pe ba 2 millions normalement yeah. Parce que bandako normal ezalaka peut-être ba 2 chambres salon cuisine bandako ebele eza na ba sous-sol donc na sous-sol wana ezaka dimension ndako na onde eza likolo mais na kati wana ekoza ta msusu ba filtre oyo échauffement ya moto ba chauffe eau ba réservoir ya gaz msusu bandako ebele na je pense na quartier au bandako ebele échauffaka na huile donc système à chauffage awa toza nango 3 msusu eza ya gaz msusu eza électrique msusu eza ya huile ya huile ezali yo moko oza na ba réservoir na yo ya ba huile wana soki osaleli par exemple par année osombaka 2 donc po etonda normalement ba huile wana ezaka peut-être soki eza moins cher ba $5,000 donc $5,000 wana ça dépend dozosalela parce que mai ya moto ezochauffe ka wana chauffage ezochauffe ka wana neti na hiver awa ça dépend de poser régler yango normalement neti soki bato nyonso baki classe bana baki classe ba parents baki misala chauffage eza ya kokanga ntango bozonga bopelisi kaka bongo parce que hiver tokoti deya na hiver na partie na biso tozala malili ezala vraiment makasi donc il faut toujours chauffage ezala soki eza na C 62 degrés mais normalement neti na ndako mpona ya température moko ya bien na mwa moto makasi te 68 donc bato msusu bakendaka au-delà peut-être ti ba 72 mais je ne pense pas nga pe 72 na supportera te donc nga normalement na supportera 68 donc c'est un peu ça donc voilà so bomoni banzete toza na hiver normalement banzete nyonso bozomona eza lokwa ba squelette et comme lokwa ba squelette parce que hiver avec ya tozaka na saison mo babenga yango fall ngo like ça na français tomber donc okweya dans saison wana ezala malili moko ya makasi te mais mupepe makasi yango wana tombe wana eza kokweya donc makasa changer couleur normalement biso na nord awa ya Amérique je pense que balobaka na monde entier kaka partie oyo ya mabele nde ezaka na système wana bomona ba makasa changer ba couleur comme orange jaune, rouge, très joli à voir en tout cas vraiment et ça parmi ba saison on batu balinga mingi parce que chaleur ezate mali les ate donc bolata mo ba bottes normales oyo ezalo quoi ba chaussures mais ça ba bottes ya cuir ou quoi na ba jaquette donc là non normal mo baxi moi jaquette na foulard et ça ka moi bien des saisons ngape na préférant de plus mais isa kitoko na saison wana makasa tango échanger ba couleur après makasa nyo se fait courir dans ce couité pendant fall wana toza na danger parce que hiver ça veut dire neige ce qui coué likola makasa et kokangama et puis ça liboke kilo neige eza glace et qui ta sous forme poussière donc so ekoué belé kangama pe liboke wana na etapa nzete oyo eza na makasa suka ekobuka nzete alors so mituka eza koleka to bato baza koleka eza vraiment dangereux donc nzambe moko na maele na ye asalaki
ba phénomène wana esalamaka naturellement donc ande bomona banzete nyonso eza esquelette donc bomona ka nzete ekauki makasi par rapport à malili donc mai eza lisusu te makasi ekauki ekwei oyo nyonso bomona wana eza betape esalokwa besquelette normalement sikoyo so neige ekwei ekoglisse na betape wana ekititi na se donc neige ekoovanda nango na se esali glace parce que ba partir de bomona bazamba boye normalement ba neige eumela makasi parce que moto akolongola yango aza te mais chaque jour soki neige ezokwea mituka elekaka pendant que neige ezokwea ezolongola ba neige na kati ya balabala donc baveni nyonso oyo eza ya leta bamakadame nyonso baplace nyonso bapiéton batambolaka ville na ville commune na commune eza na service oyo basala mosala pendant que neige ekwea mpo lobi nango na ntongo bato ntango baoke misala nzela ezaka bien parce que soki mutu abukani na nzela areporter l'état plainte ya dommage à intérêt baofuta ye mbongo parce que tofuta bataxe na biso ya mituka mpo l'état autilize mbongo ndamba bataxe wana babongisa banzela donc so esalami bongo eza dangereux normalement ezala vraiment te eza na bakara donc yango bomona epuis lo mosusu na koepingle baplace mosusu bobandomona banzete ezomona na makasi ya vert nde bomona na misika wana donc nyonso wana eza basapin na anglais babenga yango evergreen elingo olakisa na français donc vert à libela dans vert éternel en lingala neti vert à libela ça veut dire que ata sapin wana nde bozomona yango kaka nde bateka yango ya plastique na basale na Kinshasa kuna awa normalement bato ebele sapin basala yango babuki bande eza minene wana na Noël boye période ba Noël bafeti oyo bato basalelaka basapin baokata yango ya naturel ya mikuse oza na pied na yo oya nango na ndako otie dans so bomona wana eza basapin eza basorte ebele basapin yango eza basorte ebele donc mona bamsusu bakwafa yango esali décoration mosusu mpe batiki yango minene boye kaka nde bomona banzete sapin minene wana donc buka esa ete ke eza lokuta eza naturel eza jova asala yango eza kaka bongo nzambe asala yango eza bongo eza vert et puis makasa yango eza lokola plastique soki osimbi yango eza lokola plastique de façon que neige soki ekwe neige ekoglisse na makasa wana de façon que agarda neige likolo na ete donc mona basala badécoration wana bazwa banani mo bwa pembe batie ekogarde ka mo bapembe mo bwa neige mais so mopepe ye eglisse nango parce que eza lokola plastique donc neige ako résister te aza lokola likasa te donc azaka batige wana nde bomona yango na so oyo azwa occasion osimba sapin na Congo ya plastique textuellement ndenge ezali nasi bozomona yango nde ezomona na mosika les sel nzete oyo etikala pendant l'hiver ekaukaka te ezaka basapin mwa moke bomona mwa bapelouse parce que hiver malili ekomokoma makasi bapelouse mpe kokauka parce que neige ntango ebanda okwea malili eleki makasi ezokauka mais mbula biso awa na États-Unis mbula ezaka na saison te donc mbula ebetaka du 1er au 31 décembre donc soki esepeli ebeta lelo ekobeta so neige ekwei neige ezokwea mbula mpe ezobeta mbula awa eza na saison te donc yango moni Amérique mabele yango eza très très fertile eza bagenre mabele oyo ezaka vraiment noir eza vraiment bien donc na kocultiver et puis système basalaka na hiver malili telema eleki eza biloko mosusu ebotamaka na hiver bakoclotire mabele wana esika baloni biloko wana mpona malili et puis na kati oyo atie basachet baseka système moko ya protection neti parce que bandako ebele oyo balingaka te kosalela bachauffage ebele donc bato badépensera plus de basala clôture ya ndako bakosala yango eza double donc bamire oyo basaleli ndako tout autour c'est vrai que biso awa bamire na biso ekozala mabanga te parce que soki eza ya mabanga eza vraiment neti babrique na biso tosalela en Afrique awa esimba te par rapport à malili non malili eza makasi donc bakotia ata babrique libanda
mais na kati baotia système ya batriplex parce que na katikati ya batriplex wana batiaka bachiffon moko boye na kati donc batiaka biloko moko eza lokola bacoton na bachiffon kaka po protéger na malili malgré ça nde batiaka wana malili ekotaka toujours plus malili ekotaka na bafenêtre ata bafenêtre mosusu eza na système ekangama nango très bien mais malili ekotaka parce que toza hiver mire ezwaka malili donc yango tozalaka na besoin ya hiver dans quartier oyo so bomoni bandako eza vraiment kitoko mingi bandako eza nango bandako ebele awa eza ba 1700 ba 1000 non awa eza ba 1900 peut-être ba 60 1970 et puis misu pe koza nango ya ba 1800 parce que eza parmi ba commune oyo bandako ebele eza modifié donc koza bandaka kala même si eza modifié so bomoni système aboye eza lokola o normalement eza neti parc moko ya l'été eza monene bato bayaka kaka et puis so mo bomoni bandaka mabaya bongo boye baki peut-être eza ferme et puis na kati ekoza bato baza na bangombe na bango baza na bacheval baza na bameme babukolaka donc normalement koto bato baza na bandako eza minene parce que l'espace eza minene donc okoza peut-être osombi double na cimetière ferme na yo kaka yo donc normalement parce que malili ezali so tozaki na période ya malili te bonga bomona bangombe bazotambola na bango libanda bacheval bameme ça dépend animal oyo moto aza nango na ferme na ye donc eza vraiment quartier moko eza kitoko makasi majorité ya bato bavandaka awa mingi mapango eza ya bango moko eza teke bafutelaka parce que normalement bomonaki ezaka nde tobenga single house ezaka ndako moko ata bomoni yango monene ezaka ndako moko parce que toyebaka so eza ndako moko na boîte postale omona liboso ya boîte postale eza kaka moko mais soki eza ndako moko eza peut-être na deux niveaux ta mosusu tobenga yango multiple house na sens que omona na bâtiment moko ezaka neti ndako na biso bandako na biso tozala totonga na Congo mais système a omona basali mo betage moko emona mulai makasi te mais so koti na kati eza mulai nde tobenga multiple house mosusu duplex eza neti de ndako ekangama bomona neti de boîte postale liboso ya ndako tellement baveni eza na bespace te ya bapiéton kotambola parce que eza mingi baquartier habitable bana basakana na nsima donc liboso ya lopango bana basakanaka te so tomoni bato bana bazosakana liboso oyebaki baza mingi baétranger baafricain banationalité mosusu bajamaïcain bahaïtien na banationalité mosusu parce que américain vraiment eyebi protection bana basakana na bango te baenlèvement surtout na baquartier bomonaka mamba calme awa normalement bato ebele bakolala bango porte polele parce que bayebi ke bavoisin na bango baza na bango na problème te donc eza vraiment quartier moko eza na criminalité vraiment te par rapport à bacité minene esika baimmeuble ezali esika balocataire ebele bazali donc bato ndenge na ndenge asali ta mosusu dega na ville mosusu ayene wana kaka asencombre na kati esika bato baza ebele mpona créer confusion mais awa bavoisin ebele bayebani eza kaka à l'époque nde ntango tozala bana mike so ozotambola na makampagne bandako ebele ezalaki nango clôturé te ezalaki kaka omona bandako minene ka nde babelge batonga yango nga nazoyeba nde bandako ka nde ezalaka na agricole na yolo wana na ezobo omona bandako mosika véranda jardin na nsima nde babelge batikaka na makampagne ezalaki bongo donc ça veut dire tous les voisins bayebani ke yo ozala wana boni kingandi boni bino kuna. Donc c'est un peu ça, donc ils sont vraiment difficile. Moi crime ezala et puis so ba crime ezala kuna ba crime na bango ezala ba genre différent. Ezate ke ya moyibi, ezate ke ya koboma batu, ezate ke ya koteka ba drogue. Bango ba riche aboye mingi ba melana bango ba diama bango ba benga ba marijuana. Mais problème ezaka ke bango mingi eza ba compagnie na bango moko ke lukane musala te tandis que biso ba petit peuple soki o melaka diamba yebaki ozwa musala malonga te parce que misala ebele awa basalisa test ya drogue donc biso awa
soki obebisi déjà record na bongo oza difficile parce que wana ifo sala bamisala moko ya bagouvernement otindo baplace mosusu oyo bazwaka bato bamelaka badiamba mais efuta mingi moins cher non vraiment faut koyeba kobatela bana surtout so baza mike bayebi na bango te ke diamba eza mabe bato ebele baza na système ki bana oyo ya bariche wana lokwa baparent na bango bamela yango parce que diamba eza trop cher ale baoya na classe na bakamarade ezaka monika nde na Kinshasa bato bamela cigarette me pesanga mpe na benda yo ntango obenda na eza diamba etikala na système na nzoto moto misala ebele awa avant osala yango basenga mokosala testa drogue donc c'est un peu ça kote ya bana ntango baza na mike bakwea na bambeba wana te na baerreur wana te omonake mwana bebisi déjà record na ye ntango aza moke aza na classe ntango mwana sisi classe baparent boyebi te ekomi excusez bozomona basapin donc nde na explike bino ya sorte na sorte donc bamisu nde baloni yango bongo babuka yango bateki donc normalement baoyo etekamaki se etekamaki baoyo mikuse wana ese etekamaki biso tobungaki place tobandaki kende na adresse tobandaki kende donc tobungaki vraiment tobetaki tour je pense que so remarqué place où tobeti tour ata 3 fois au lieu tout ça la GPS à téléphone tobandaki ça la GPS à papier donc GPS à papier donc ça là qui est compliqué moi ndam bon nazongi na lisolo na banda obeta ya makamba bana ya côté ya bana surtout tant bana ba esika il faut ko yipsa bango makambo nyonso parce que au mona bango baza mike mais yo loba kaka tango yipsa bango ke mutape sa ote cigarette omela parce que ça soit cigarette que ça soit masanga awa sokoza na moins de 21 ans okoko melango te mais bana o mingi bamela ba cigarette ba masanga na moins de 21 ans eza parce que bazaki pour exposer nango na ndako na bango moko donc na ndako na bango moko baza kopesa bango baomela de bayebi parce que mwana moke ayebi te yango moi na l'état so awa baremarke lo moko ba condamna mingi baparent parce que c'est difficile na mwana oyo aza moke parce que biso awa mwana so aza moke soki aza na baparent na ye te aza na école to aza na bamembre ya famille bato eza sur et puis ils ont vraiment conseillé ya bana ke o akeboye kolala boye soki eza moto sûreté bolanda makambo batala balakisa na bafilme te bana o nakelala pa bakamarade nanga nakesala boye bato nyonso balingaka wana te parce que éducation bien eza ntango osurveille mwana oyo moko ozala na ye parce que bana mingi oyo babebaka ezaka ntango bakepa bavoisin wana makambo oyo ekosalama kuna mosusu bakomenase koloba te omonake mwana aza kokola na innocence na ye mwana ye kobeba parce que yo moko parent ozalaki na laisse aleke mwana akende boye fo azala libre non mwana aza na besoin ya barestriction ntango aza mokie po akola malamu azala adulte moko responsable aza mpe na besoin ya bapunition koboyela ye bamakambo oyo omoniki alingi mais peut-être asalaki lo mwa mabe ezalaki punition wana okopekisa ye kende eloko wana kanga motema pekisa ye akobosa nango te na vie na ye mobimba donc alors que so mwana asali mabe omoniki okopesa punition moko botalika olembisi nzoto akoapprendre te na mabe oyo asali donc baparent toza baresponsable numéro 1 surtout awa na États-Unis je pense que na Europe pe boza na même situation bato ebele baza kuna baza na même situation ya koveiller na bana surtout parce que na Congo tokipaka te na Congo na age ya moke mwana komela masanga nga nayebi camarade na nga ezala soki grande sœur na ye akulaka to nini nayebi te ezali so occasion nini ka nde ezala ou peut-être le 31 décembre nde ezala kaka bayane baomela masanga ye siko azokende oyo etikala na bavere wana azomela et okoma na air moko boye fe ezala esalaki ye mabe akomaka kolela nayebi sio nazalaki mwana moke je me rappelle wana toza peut-être na ba 10 ans alela nayebi sio akoma olela komo donc nga mpe nazalaki mwana moke na remarke ke aza so normal te mama bongo so ayaki pa na bango mama bongo bilongo kuna yo okendaki ozomelamela masanga siko olangwe
donc nazonga pa na biso na lala te butu mobimba nazobanga nazosambelela moninga na nga wana lobi nango na ntongo nakepa na bango na ntongo mpo natalaka soki aza bien. Donc ti lelo azali aza meilleur ami na nga, donc tosololaka mpona omonisa bino kaka ke baparent faut koveye na éducation ya bana na Congo tokipaka te, mais awa ezali problème parce que ntango okeka na mwana na hôpital boye kokasa te ke baopose yo mama question mais réponse baolinga mwana nde répondre. Et puis bata awa baza mayele eza bata awa te eza kaka bamédecin parce que na Congo tolandela vraiment te, mais awa soki alinga yebake boyambaki mopaya na ndako nde bozala bino moko na famille, est ce que moto asika ye baotuna o mama okaka réponse baotuna hey yaya bapose yo question mais réponse baotuna mwana hey yaya eza bongo nde bozalaka na ndako mopaya moko aye kuna yebaki mwana moke akosaka te akoloba vérité. Donc balingaka babiloko wana te parce que balingi protection bana makasi parce que mopaya oyo boyamba na ndako boyebi catégorie na ye te boyebi ndenge aza te, ezaka te ke bazosoupçonne mabe, ezaka ke baoveye na protection mwana ntango aza moke mpo bana baza trop vulnérable. Donc c'est un peu ça côté ya bana biso ntango baza mike bameka kosimba diamba te, cigarette te, masanga te. C'est vrai que na âge ya puberté bana ebele basala neti badépression, eza dépression te mais aocomprendre te nzoto échange mona moto mosusu azosepela nango moto mosusu aomona bien te alinga azala neti baninga ye aza na babouton baninga baza nango te, baninga baza mabele mike ye eza minene. Donc mwa badifférence wana omona mosusu mpe baninga base développe ye eza na eloko te na nzoto. Nyonso wana eza babiloko oyo esalaka ke na baage wana mwana aza na baconfusion ebele azocomprendre te pourquoi cette différence boye. Et puis baparents faut koyeba kozala na dialogue na bana kosola na bango korassurer bango. Donc eza na bana mosusu omona azokende kotuna série to Google na bato nyonso baza na télévision ya Samsung to batelefone ya Samsung bayebi ke eza so bisbi soki Google mais bango baza na iPhone na baproduit nyonso ya Apple eza série. Nayebi mwana moko akenda kotuna série ke série nde nini ngai baninga na nga bamoni baperiode na bango nga namoni te série alobi na en tout cas j'ai retrouvé ça dans le web, ça veut dire dans la recherche à beaucoup répondre à kokite dans APC et explication atanga et puis a poser sous question mosusu ye série ayebisi ke abina yebi ke babiloko wana esalama entre 11 ans na 12 ans yo za âge ni ya ekopesa âge t'imagines mwana azalaki na 9 ans parce que omoni bana mosusu awa aza mayele makasi na classe normalement awa na États-Unis batiaka mwana soki aza na âge boye classe neza ya boye, mais par rapport à baniveau bana mosusu ezalaki élevé omonaki mwana wana fala aza na 2e mais aza na 3e, mais omona sikoyo ntango akomi na ba 4e na ba 5e ye âge na ye eza moke par rapport à baninga na ye à cause ya ntango mosusu bato mosusu so eza mingi akozala na bato mosusu na classe na ye wana baza na différence soki eza ebele 2 ans. Sikoyo so oyo oza na 9 ans moninga aza déjà na 11 ans amoni barègle yo omonaka ke oyo aza moninga na nga nde ye nini amoni nga na moni te ozomona ke mwana azocomprendre te ke eza mwa différence ya âge. Alors baparents il faut kotala mingi ntango mwana akomi ochange batitude wana mpona kozala wana kooriente ye à comprendre que ce sont des choses qui arrivent. Bamsou bamona ngoto, bamsou un peu en retard, mais ce n'est pas que osa anormal pour nous rassurer bana kaka. C'est vrai qu'à croire yote, mais le fait que yebisa ye tango esala manasima wana ye a corrigendre maele la. Ba parents msusu mona kaka na tika ye moko tango koma na âge na comprendre.
mpona bato oyo elobelaka bango eloko te, mais mpona baoyo ozomonaki azopose baquestion bana mosusu baoya pana bandi opose baquestion andi osala barecherche bango awa bana baza développe na mambo internet nasi na kini mpe parce que biloko yango ekomi mpe populaire mwana opréféré yaki esa barecherche ye moko azwa baréponse donc omona mosusu mpe achange attitude nde batanga na mingi bana bapibaka omona baningane o nga so nameni boye esalanga ma bien apesi ye drogue nga so nasali boye esalanga ma bien apesi ye masanga to babilo mosusu oyo peut-être ekonuire ye dans le futur car mpona manque ya dialogue en tout cas c'est un peu ça donc place oyo tokomaki na place tobanda kokende nayebisi bino bandako ezalaki tellement kitoko makasi vraiment kitoko place oyo donc nayebisi bino place moko ezalaki na balion liboso lokolaka neti bible elobaka na temple ya Salomo ndenge atiaka banani bamarbe ya lion liboso donc bible elobiki na histoire ya bible nyonso nde balobela azalaki moto ya liboso osala yango donc place oyo ezalaki vraiment joli mais lokola toyaki awa falaki mosala toyaki kosala falaki tosala yango awa donc je pense que ntango tokita na motuka nazalaki le budget na kata kofilme donc voilà donc bomona baoyo nyonso bomona bavert wana eza basapin donc ekenda eza basorte ebele mosusu ekenda monene vraiment molai neti bomona oyo misusu ekozala baforme ya mikie so oyo mingi ya mikie wana bato balona yango neti na batemps oyo babanda déjà kolona yango parce que ti décembre année prochain babanda oteka nayebi te so babanda yango bajuin ou quoi mais baoyo eza neti banzete ezala na baconcession bato na bamapanga bato evai nango kaka mpona regarder moi versalité so vers mpona regarder moi bavers wana oyo esala bien so ozwa na mosika mais pendant l'été na bata mosusu kande bomona banzete wana awa emonana neti bazamba de omona banzete équateur ekosa non nakoma équateur te quoi mais équateur forêt équatoriale nde baloba banzete eza kuna ebele biso ezala na mosika bomona bandako ebima apparaître neti moko omonaka banzete oyo nyonso etondaka vert nayebisi bino mo ezali nango ata nde bomona boye mo eza makasi mais malili biso jour oyo ezalaki peut-être 31 parce que oyo ezalaki vendredi le 21 je pense le 21 parce que lelo toza le 24 nazo bakisa voice over donc malili ezalaki tellement makasi donc mais eza pe même idée biso tozalaki na longtemps tozalaki na Afrique ke so mo to imaginer ke so hiver mo ebimaka te et puis soki mo ezali neige ekwea te donc non moi nzambe asala yango mpona esala différence entre molili na molili ça veut dire butu na journée ça veut dire éclairage donc moi ebimaka mpona omonisa toza pendant la journée nde baloba o mo eshofaka o boye nayebisi bino nde bomona mo makasi à l'horizon boye malili eza makasi nayebisi bino malili eza makasi donc moi azosala mosala nango ya koéclairer biso komonisa biso ke toza pendant la journée et puis malili ezosala mosala nango parce que saison nango et puis mbula pe so lobi ebeta eza mbula ekobeta nango mais tellement malili ezala tellement donc eloko balobaka ke esalaka échauffement climatique eza milinga bomoni so olamba biloko ofiniki mofiniki milinga emata likolo suka esala mai bandi okita so na biloko mingi tomona yango so olamba soso otya mai te nde ofinikaki yango kaka na ta molai parce que ezwaka ta molai mpo ebela mpo eza surtout so eza poulet dur sikoyo ntango wana ezopase na milinga wana ntango emata likolo omona soso na yo ekoma mai neti otyaki mai dans la même chose le réchauffement climatique ntango esalama mituka
ba société oyo nyonso ezosala ba chaleur wana ezomata likolo ezoya na tobenga yango nini ezoya na ezoforme banuage wana nde ezosala ke bambula ebeta ebele bambula ntango ezobeta ebele inondation parce que fleuve eza na niveau nango mai ekokontine bainondation wana ezosala ke baplace mosusu eke batsunami baplace mosusu esala boye donc c'est un peu ça. Donc normalement eza bongo mais moi aza na rapport moko te na température moi aza na rapport moko te na température parce que moi eza wana mpona koéclairer elakisa biso ke toza la journée c'est comme la nuit molili ntango ekoti ezolakisa ke butu. Donc c'est un peu ça nayebi te na je ne sais pas ceux qui vont comprendre l'eau nange na loba donc nange na expliquer kaka ke pendant l'hiver moi ezala nango différence na hiver eza kaka ke journée ezaka mokuse ça veut dire moi ekobima un peu na retard mais ekolala avant biso awa na hiver so tokomi déjà 16h moi elali sikoyo ntango moi elali ekomolili nde tolobaka ke na hiver journée eza mokuse parce que moi ezobima na retard eolala très tôt tandis que na été journée ezaka très long moi ezobima très tôt ezolala très tard biso na été ti 21h 22h moi ezalaka nango donc tomesana biso bato touta Afrique to préférera mingi éclairage neti na hiver bato ebele baza na badifficulté omona bazochanger batitile parce que molili teme ezokota avant esalaki même bana ebele baza na badifficulté surtout nde baza na bavacances boye amonaka efasaka na omonaka molili ekoti ifa kota na ndako donc ndeza un peu ça mais nga lokola nauta na Afrique na ndako na nga nakoka na nga balumière ya normal te nasalela badaylight donc lumière oyo ezolakisa ke éclairage ezali parce que so molili nga mpe namonaka bien te d'abord shift na préférant travailler 7h à 15h moi rarement nakosala 15h à 23h parce que namoni déjà moi toute la journée tant naki musala naza enfermé na kati ya musala nazosala donc na kati ya bâtiment nazosala tant nobima boye nayebi déjà ke butu ezalaki mais par contre shift oyo nasupportaka te ezalaki shift oyo na bando osala 9h à 17h donc na bando omona yango mabe makasi parce que moi nake mosala moi ezalaki ntango nasisi mosala boye moi ezokende kokota et surtout ezalaki pendant batemps oyo déjà température échangera donc ezalaki un peu difficile donc awa normalement na filme baparti ebele baparti oyo na filme eza bandako baplace habitable awa sikoyo tozwi ma pause café toye kozwa mwa café mpona esala mwa bien normalement namela café te na ngaso nango mais namela ti normalement mais nasepela su na matcha latte donc tellement nasalela milk normal te nasengaki almond milk nde nalingaka na matcha na nga donc ezalaka kitoko normalement différence kaka ezalaka un peu trop sucré nalingaka yango te mais c'est sûr que almond milk oyo bango basalelaka awa na Dunkin eza oyo ezalaka na sucre tandis que misu mpe ezalaka nango na sucre te donc na préféré matcha latte na nga so nasali yango na ndako so nasalela almond milk ezalaka kaka milk ya amande voilà naoloba yango na anglais donc amande banika yango bamai nango wana loko ezala pembe tobenga yango kaka milk yango tosalelaka neti bato baza na problème ya lactose donc nasengaki hot eza oyo chaud matcha latte chaud donc normalement nakoka te même ti soki eza moto makasi bongo kaka na tiango na monoko to nazela nalinga nasengaka mwa baglaçon so nasomba nanga ti nanga chaud naza na besoin baglaçon epermettre ngai esalaki nani ecool down quoi esalaki ti ediminue moto donc nakende ovanda bomona nde na bakisa glaçon nanga excusez bomona nde na bakisa glaçon nanga na ti nanga ekozala ti
ou na match à la thé. Donc c'est un peu ça na che na zo fungola parce que nazaki na difficulté parce que liboko mona simba e téléphone na tiaka mwa 2 po esalaka ke ezala moto makasi ntango omema ngo na monoko eza mwa genre quoi. Donc voilà, première partie yango oyo. Deuxième partie eza plus partie industrielle mpona olakisa bino ke place na vandaka tout autour na ngai toza na bacompagnie. Parmi bacompagnie oyo na filmaki eza na compagnie moko nasala wana, donc nasala na Macy's Warehouse na South Windsor wana na Ellington Road bomona ngo. Donc voilà.